Boko babi biso nganité ba konzina binonde biso nganité ba konzina biso nde ba démange ba bino boko c'est la biso makamo si tu sais comment moza ba démonter mitema mabe ya bato soki mutako mokonzi d'abord yé famille na yé d'abord biso na kotika bango na Congo te mboka chance loko pamba. Batala ka CV à batouté pose en musale faut en ndeko ya il faut boye soit ba initier yo ba sukola yo moi c'est faut ba bimana ye beaucoup de choses ndeko Alville je pleure pour la situation en Congo je me dis mais nzambe ezani no juste nzambo yo kabiso tozo kabiso te yango ba jeune wana ba yembi titre nzambo na bosani nini to salité. Malgré Banzala Passi, Congo est à Congo, puisqu'il y a des hommes et des femmes qui intercèdent, qui prient pour le Congo. Et Nzamba Zoyo Kalosambo na bango. Pour ce que ba konzina biso mais to kufa kala. Le Congo est à Nzamba. Si nous devions dépendre na autorité na biso, Congo mais c'est kufa. Kobana Mobutu, qui est notre président à Lilo. Ce que Sengela qui était tout dépendre na bango vi na biso na mboko na bango pema na biso na mboko na bango mais to kufa kala puisque la plupart ne nous aiment pas. Ils aiment le Congo, non, ils n'aiment pas le Congo, ils aiment les avantages on va tirer na Congo mais biso peuple même si les gens prétendent parle au nom du peuple, aimer ce peuple, mais balinga bisote. T'as la degré en zala, degré à pas si congolais zanango. Mboke tonda bomengo, mboke tonda boze. Même Nzamba zo ba mais ni ne sera qui na sana Congo nga Nzambe na salité. Nzamba zo kamwa fin de l'année angoyo. Tonne lipa demi-terrain, soso à demi-terrain, au défini par la Tongo, au kimiko futa na pokwa. Et pourtant, bato sakana ba millions, bato sakana bo zuyamboka. Ce que moi na muke, ayibi lipa, ba bengeni voleur mo yibi. Mais ce qui mo konza yibi millions, ba bien détourné. Quel pays, oh Dieu, il est temps que tu agisses, il est temps que tu interviennes, on en a assez. Le pays est malade. Yango mawane makome lobi mawana mutatia kelika na ena muto total elanzambe. Moi j'ai décidé na mboko total elanzambe na total les sous mutote. Ce sont des leaders d'opinion mboke zo zika mboke zo kufa nzaleza na mboka bango ba tele ba sonner trompette ba interpeller ba konzi biso to vota kibino biso to pona kibino botala mboka ndenge zo kende. Peuple a zoliate, peuple a zolela, bino borobaki changement, mais tous au monde un changement en gote. Il est temps, et allez responsabilité basala nzambe. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Nzela Lola. Et si ka bonzambe et qui tarana loyembo na maloba pe na misala, bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simananto ya koloba kenzamba boto kwaye lisusu wapi na mansa zo service. Un grand merci na bandeko basutena biso balanda biso balinga musaloyo. Là je vois notre papa pasteur Feza Missia la bouche la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, qui a un affilo mukwaya, motema yabiven c'est deux mots depuis Londres, pena maman Gisèle, Luke le motema papa, Emmanuel na Boston. Bonzambe, na bonzambe, Yesunde Mosu qui si bien aimé, les man ne triomphe jamais, Lola Ezo Futabiso, Toza na émission Léona frère Max Mbenga, pour découvrir la vérité à moi ming. Qu'est-ce qui se passe dans la église corps du Christ? Tozo kenenango wapi confusion totale na musala ya nzambe bien-aimé dans le Seigneur torosukako boni toza wana ne Bible zo ba ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais dénoncez-les tozo sa musala toza contre de comment côté tozo sa juste ba analyse toza na kulutu frère Max Menga. Shalom papa. Shalom papa Alvin Beya, merci pour l'invitation. Shalom la bana nzambe nyonso. Bozona na biso bipai na bipai to komi na suka mvula longola loboko na litama tika kolela tika baseka yo batiola yo mais tu as un Dieu. Ya non c'est pas David alobi je l'ai mis vers les montagnes d'où me viendra les secours. Le dernier mot revient à l'Éternel. Aussi longtemps que ça encore na bomoy au désespéré te ba o bazui beta maboko mais tourna yo pe koya lokona no yete za lokola bako
fidèle à poste kangama na nzambe kangama na nzambe pe sala lokonga no bakane ba mongo to ikoke lokendo tambola malembe bikota kota te bisimba simba te ba mema yo te basukola yo o babaka yo basala yo boye omoni baninga bazuye yo kaka te ezala fidèle na nzambe zala esiko zali peut-être ane ozosila ozobota te na bebele bwana poto kobote eza mwa passe. Celui qui vous parle là il est passé par cette école là o ba médecin baloba ete mai na yoza kwa mai ya kalamu yo kobota te. Aujourd'hui papa Alvin Abi Sang mon fils est né à la G3 la université pédagogique nationale na faculté à droit, un garçon très intelligent gift load on a pesimbote et puis bananga nyonso ya orphelinat partage ton père avec celui qui a faim, que Dieu se souvienne de vous. Bonne année na bino nyonso bozona na biso bipai na bipai bozala qui est belé à soutenir biso grâce na bino. Orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim. Ils aussi les en vous là. Vraiment vous avez été une grande bénédiction pour nous. Que Dieu se souvienne de vous. Merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Merci vraiment. Papa Max Mbenga, na émission na biso bande roaming ba bengi, ba leli, ba lobby, donc corps de crise, confusion totale, papa. Et dans la musique, et dans la pasteur, to bité que nyon so baza mabe. Ya malam pe bazali. Mais oh ils ont sala mikolo bande bazo ba tomi pe saka na kibunzambe to tikala na biso kana moki. Confusion totale au frère Patrice Ngombo Sokayemba. Dans le monde, je l'ai trouvé dans l'église. On a présenté d'abord ma condoléance na Bandeko ya la Borne, Bandeko ya Église Parole de Vie, extension à la Borne, 10e rue limitée, pas à révérend Timba, ou à Tika Kibiso Lobby le 23, un pasteur que je connais, dans sa émission, Nzamba Sepeli ko bengaye. Na moment biso bato to satanda na yangote tikete nkolo apesa kimia na mama pasteur na bana nyonso a parole de vie ya bipai na ebete pasteur timba na bomo na bato bele bakabaki bomo na bango pa na nkolo na nzela na ye. Que Dieu puisse vous fortifier et que Dieu vous console et ba o ba ko kita na révérend Timba bakoba na musala ndeko Alvin Beya na ninga suba question ote su na yebaki yango ko tuna nga makambo yo. Même l'émission na hôtel, je te respecte beaucoup, je t'aime beaucoup, tu le sais. Et ça m'a cambo lenga kolobate puisque ça me crée des problèmes. Biso bateau to zuité. Biso bateau to zanga ba costume. Biso bateau to zanga ba cravate. Biso bateau to tambola na ba moto. Biso bata ba yas. Biso bateau tamba minibus. Biso bateau to zanga ba sapato à danger te, ba chemise à danger te. Olingo suna loba na pesa point de vie pour ba finga nga lisusu. Il a quoi? Il a. Mais si nous répondons, ça par respect. J'ai beaucoup d'estime aux hommes de Dieu. Nous sommes Congo et Nzambe. Si nous devions dépendre de l'autorité de Bisso, Congo mais c'est Koufa. Kobana Mobutu, qui est notre président à Lilo. Ce que Sengela qui était tout dépendre na bango vi na biso na mboko na bango pema na biso na mboko na bango meto kufa kala puisque la plupart ne nous aiment pas. Ils aiment le Congo, ils n'aiment pas le Congo, ils aiment les avantages on va tirer na Congo mais biso peuple même si les gens prétendent parle au nom du peuple, aimer ce peuple, mais balinga bisote. T'as la degré en zala, degré à passer congolais zanango. Mboke tonda bomengo, mboke tonda bozu. Même Nzamba zoba mais ni ne sera qui na sana Congo nga Nzambe la salité. Nzamba zo kamwa. Fin de l'année angoyo. Fin de l'année angoyo. Tala comment peuple a souffrir. Biso ba locataire, tala comment to souffrir. Ba fonctionnaire à l'état. Nana nzembo mona yemba. Est-ce que vous avez fonctionnaire albino tino nzembo wana ote extrait na yango? Est-ce que vous avez fonctionnaire ezali libabé, ezali botutu, ezali malédiction? Muta sala ka lokola sala kate, tone lipa demi terrain, soso à demi terrain, au défili par la tongo, au kimi ko futa na pokwa. Et pourtant bazo sakana ba millions, bato sakana bo zuyamboka. Ce que moi na muke ayibi lipa babenge nini voleur mo yibi
mais ceux qui m'ont conseillé 10 millions, bah bien détourné. Quel pays, oh Dieu, il est temps que tu agisses, il est temps que tu interviennes, on en a assez. Le pays est malade. Yango mawane makome lobi, mawana mutatia kelika na ena muto. Total et l'anzambe. Moi j'ai décidé na mboko total et l'anzambe. Na total les sous mutote. Ton total à Congo. Au moins on a étudiant ba licencié. Mais comme spécialiste na dame, ba continue ba quoi à venir. Ko sala bani ba ko ba cambiste, ba sala ngwe le sengote. Muta comme na 40 ans. Mais aibi ko sa, aiba ta ko sala nini. Mais l'église musu tolati si ba démon et pourtant bas izanango ba démon nganite même ba démon ba lobaka un jour ba démon ba osala marche na Congo un jour marche pacifique ba démon ba otambola boko se ba otiaka biso nganite bangonde biso ba démon ba otambola un jour na mboko ba biso nganite ba konzela binonde biso nganite ba konzela biso nde ba démon jour otabino boko c'est la biso makamo si tu sais Congo moise ba démon te mitema mabe ya bato soki mutako mo kondi d'abord yé famille na yé d'abord biso na ko tika bango na Congo te mboka chance loko pamba batala ka CV ya batute poza musale foza ndeko ya il faut boye soit ba initier yo ba sukola yo mwana mwasi faut ba bimana ye beaucoup de choses ndeko Alville je pleure pour la situation en Congo je me dis mais nzambe ezani no juste nzambe oyo kabiso tozo kabiso te yango ba jeune wana ba yembi titre nzembo na bosani nini to salite. Heureusement que ba menacer ba batiki bango ezali mutema c'est l'âme qui pleure ni to salité pour na Congo mais nzambe abi quel genre ya prière au biso to salité nos autorités vont en Europe ils sillonnent le monde ils voient ce qui se passe là-bas pourquoi ba yiko sala ngwe pa na biso te. Moi je suis un assistant social qualifié na sisi na Institut National de Travail Social INTS en sigle. Lelo bana na balabala tala bana batondi na balabala wa mwana muke mwana 6 ans akoteka mai et pourtant place des na classe bana bisenga senga batondi awa na Kinshasa. Nzambe sunga biso sunga mboko. Alors la zone mambo église je disais que malgré banzala ba pasi Congo est à Congo puisque il y a des hommes et des femmes qui intercèdent qui prie pour na Congo et nzamba zoyo ka losambo na bango pour suka ba konzi na biso metokufa kala na ndima kaite ebele na basai na nzambe basali musala cependant ezamba oyo pe ba ye ko fingi ce évangile parfois bazala ba nzamba benga bango te mais ben filtré ba intrus o ba koti pour ko yuki sa musala nzambe soni. Pour que fingue cette église dans Kolo, un homme de Dieu n'est pas n'importe qui. C'est un homme mis à part. Il n'est pas un homme vulgaire. Un homme mis à part puisqu'il vient parler au nom du Seigneur. Mais on te dit que mon allélo. Non. Théâtre continue ma kamanzambe. Il y a aussi même artiste comédien. Bah comment on va faciliter? Il y a qu'à théâtraliser dans ma kamanzambe. De Calvin, j'ai beaucoup d'estime et de considération dans Nzambe. Pour biso le coin dans le Seigneur, ezali bango. Bango ba te biso. Bango ba bonde la pona bazali belé na Kinshasa même na Libanda mboka. Toza ba maté na bango. Moi moment na comment on se rappeler mukomo ngala mais la poison. Na kufa. Ben Isaka basala nzambe non Max regarde. Là on a compris que moninga malamu eza nzambe moninga tango nyoso ezali nzambe nde Calvin réseaux sociaux yo auto salelo eza bien mais ce comme sika ya buzz bato nzambe bele ba osala ngo mabe bato nzambe bele ba osala micro oyo mabe yonga nga oleka na nga koleka yo monanga be miso mingi eza yo et parfois quand tu m'appelles na linga na banga ka eloko yo lorsque je n'ai rien à dire je préfère na vanda mais ce komika rake na me kapo batiangaka na sala buzz mais non
Comment pouvons-nous expliquer mouton na nzela na ye bato kabibo mo epa na nkolo bato bongo limitema aza ba langage vulgaire na niveau média aye même na teba sa caleçon di bolandi ba Denis les ndenge azo simba prophète Denis azo simba caleçon ce qui ni stream ya mwana mwasi liboso yende ateyaka yo monyonde ni prophète Denis les o kaye bani mokili mobim papa on a qui vidéo non ya caleçon ya mwana mwasi omoni nazoboya na on met biso tozana lokoto nous on n'a pas de relation pas nzambe nana ndeko za général ndeko colonel te na bana Alvin évite de me chercher de problèmes ngana botam na famille pauvre mais nazu mo ngolu ya oleka na classe mais bozu ya mokili o nazana ngote nana niveau na bangote nazamba relation bango bazana ngote nazamba connaissance évite Alvin pardon s'il te plaît sur une fouka melayo ya olukela na problème question à te poser tous appels maloba na yo quoi parce que au sala appel musalo yo coopéra pe na ba pasteur très bien au comment appel prophète Denis ce message Nous Calvin on met dans zoloba je réponds par respect même si que na bang na comme ko bang ba problème pour nga ba relation te na yebani te na Kinshasa na comment éviter na nga ba problème pour na bango ba yebani bango bazo coopérer na ba kondi je ne vais pas mais s'il faut que je réponde Alvin c'est une honte. Il est descendu trop bas, trop bas, trop bas, trop bas. Papa, je ne vois pas un prêtre catholique, un messie l'abbé, comment un niveau. Niveau. Papa, écoute, nous sommes des hommes mis à part. Nous sommes des hommes publics. Makam na biso nyonso ba eza lokwa caméra ba landela. Bazo watch ba botalango. Makam na biso nyonso to sala. Papa, mutuna nzambe azwa caleçon tobike bolimbi tobike tolata basude tolata kango ya secrétaire toba singlet tout ça tobi papa ti na niveau stream na niveau émission biloko ngoyo biloko mikolo des choses comme ça papa un homme de Dieu un berger mon batelimpate Alvino papa ouzo papa et puis même animateur écoute pour animateur on peut biso to animateur à télé ce qu'animateur a comme un niveau ya ko mema na biloko wana asa étudier yo ah on même quand c'est une émission faut faire attention nga so on sale émission na mutu pasteur nyonso il faut observer na étudier na lukana yebaye na lukana yeba pasteur wana et attitude nanga comportement nanga na plateau et dépendaka na invité nanga il y a des pasteurs sur na plateau na très concentré je pèse mes mots nabi que ozali pasteur ya qualité ozali moto nzambe ya solo mais si na kuta pe na moto nzambe ya changa na okita pe parfois et mission na yé na on a mis par exemple admettons on a mis révérend Israël Sembe par exemple na bien na plateau toi ambi prophète Gary ndenge na rememele mission na sous na par exemple pasteur Nzoto sur par exemple pasteur Nzoto to pasteur Mokili to pasteur Bez to pasteur Wario ça dit que yé na rozala pe na même la teli na ngai et ozala selon yé. Mais si par exemple révérend Sita Luemba dans un plateau nous avons un comportement moussoussou nous avons un comportement moussoussou toi par exemple révérend docteur Bokundoa na plateau j'aurais une autre attitude les aka pona koloba ete vidéo no talisi ngai place tango eza poubelle place tango eza poubelle et c'est pas commode c'est pas digne ya mutu nza et ce qui ka wana toma vidéo moussoussou au moins là que là bon qu'est-ce que bazai kolanga langa ba vinyo kalongo ba ine na biso baba yaya na biso to bana miketo bina ba volant non se rappeler na ba bonne année moko boye banze mo ba le volant makama mikolo to bana mikeka la to bina yango mais à un certain niveau na ba responsabilité toza nango il y a des choses dans ko sala te pona les misa ba faible te. Nos familles na bango, ils ne sont pas nos ennemis, ils sont nos frères. Mais papa statut na yo
tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Moi, je ne suis pas un homme vulgaire. Et déjà, en moi, il y a la sélection. En moi, il y a le discernement, il y a la réflexion. Il y a des choses que moi, je ne peux plus faire. Bah, moi, par exemple, Lélo, dans le concert, par exemple, paix à son âme, na linga ke mingi, ma belle lycée. Ndeko nanga mongo wana. Almeto ke azaki na bomoi, azobeta awa. Ba mo nanga pena na koti to na swede. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais batoka, frère Max Paye awa. Frère Max Paye awa. Ce sont nos frères, Tolinga Bango, tous ces musiciens là, Tolinga Kabango. Bamba ya na biso bazar, baleki na biso pe bazar, mais par rapport, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vis toi et ta postérité. Tout ça, la vie chrétienne est faite de décisions. La vie chrétienne fait des décisions. Dans une émission comme ça, et en quoi cela nous édifie? Et puis lorsque vous suivez ces émissions là, au moins que ça c'est un biblique, émission donc c'est vrai, on a besoin de se divertir, on a besoin de s'amuser. Mais écoute ce que dit la Bible, 1 Corinthiens 10:31. Quoi que vous buvez, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc ça dit que vie chrétienne sur la catch, garde-fou. J'aime beaucoup l'évangile de Nilé, ce sont nos aînés, nos yaya. Biso to ibana mike longtemps na institut pédagogique national pour l'année na média na bantena. Ase musamune na mboko yo, bato abongo limitema. Un jour moi-même la seule voix na bi kulutu boyete. Wana na wana pendo lo ba ki bien. Félicitations. Mais bilou ko zo sala mikolo ne comprend plus. So metamoni, so ni bato komo ye pa na yo. Bato tout bazo été kuna na naske na ba lukande bike ba yebike mikolo yo. Speech na ye, speech na ye et comme nango divertissement mais Roland Daloa lobaki. Bon, speech na ye comme nango comment on a le terme, speech na comme terre à terre. Et comme nango et comme ka lokola un homme vulgaire. Yang bato azoya pour abika so abeti bo bato hollandais belé base. Papa okota lola pona base ta. Okota lola pona base ta. Même les gens peuvent t'apprécier, les gens peuvent t'acclamer. Est-ce que nous allons acclamer? Et puis nous devons faire des choses pour plaire à Dieu. Ce sont des leaders d'opinion. Mboke zo zika, mboke zo kufa, nzaleza na mboka, bango ba tele ba sonner trompette. Ba interpeller ba kondi. Biso to vota kibino, biso to pona kibino. Botala mboka ndenge zo kende. Peuple azoliate, peuple azolela, bino borobaki changement. Mais tozo mona changement ngote. Il est temps, ezali responsabilité basala nzambe. Mais ce qui biso déjà église, yo kanise que lelo ba konze belé. Ta bazo tala biloko évangile c'est donné ça au sala. Yo kanise ba konze belé ba komisa nzambe. Yo kanise ba konze belé ba yepa tata. Yo kanise ba konze ba oh Seigneur merci, gloire à Dieu. Oh Seigneur mutu nzambe tanga zoloba, que déjà dise gloire à Dieu, alléluia. Ngana kota na bis de nyama. Non, mais maman, moi, zotéa. Abia zali enseignante, teya. Abi, nonga, asengi ma bonza, te logote. Notre corps fait l'un à zokita. Mais non, ba maman, ma te, to zango kala na ba gebs. Nga mona zu, quelque maman. Au pamboli nga ma te, non. Nga na pesa bato ba te na ba bisu bambongo te. Pour aventurer ba escroc ba zebele. O to za bana mo bazana bibwa. Basili makila, ndoka, ce sont des aventuriers. Cop na bango. Mais cette femme-là, enseignante, a un évangile pur. Non, qui peut open nazoté à solo. Nga mon azu, ah maman, mais là ta coca au lobby mink. Ah bien mon fils, que Dieu te bénisse. Un bon français. Alors, as professeur anglais quelque part, je bénis l'Éternel, je t'ai édifié. Attendez tout le kaba TV boy. N'habitez dans la zola na ngonga. Oyo, il faut contrôler mon ngai. Nous aimons beaucoup Papa Denis Lessi. C'est un leader, c'est un dirigeant, mais ce qui est là à se ressaisir que Makambo zoloba loba wa positivement pour le royaume, bah te belé bambon na mitema. Papa, si ça veut qu'on se ressaisir et que Allah taka bien, il est élégant
ekazio élégance na ye azwi sap na ye amena maloba bien na média obiki bato ebele babongo na mitema. Mais comment okita te raté ou la notu na mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Eza nini? Voilà. Nazalaki na mwana classe na biso notanga kombo na été. Il y a Institut National de Travail Social, INTS. Natanga kombo na été. Aïe Max tala mutuna. Et comment ka so eloko vidéo moko ya buzoba. Max tala mutuna bino. Max tala mutuna yo. Abi mobali na ye na ndako soka za stressé. Hein? Il faut que la vidéo ya Denis c'est pas seka. Abi mais vous imaginez? Il faut que nous ngaza vidéo msusu na moni na ba problème elekelinga na beti kaboy. Na lali na zoyo kango papa na bi père télé ma prière. Amen. Tu vois, dans la vidéo msusu landi mato bi père, ne pas père télé ma prière. Amen à télé. Instrument dans Zolo Babo, il y a des gens qui me suivent au Canada. Ngala komata kunate. Ba muso en États-Unis, muso à London, muso à Ghana, muso à Tanzanie, muso à Namibia, muso à Uganda, muso à Rwanda, muso à Kina, na kisensu aza boye. Muso à mbet hôpital mazaka na téléphone na ye. Aluka secours, aluka maloba surtout na mboko nzalea makasi. Na mboko social ekufa, na mboko bakonzi balinga bisote, na mboko ba député balinga bisote, na mboko yo oyo bakonzi bapesa biso mu Congo. Bato a besoin maloba ba réconfort. Lorsqu'on voit un homme de Dieu a te méga na ye, akate loko moko osala bien. Mais ce qui biso pe bato nzambe tokomika tokoti na moto théâtraliser maman nzambe papa. Un homme de Dieu il y a même on bakonzi bakonzi ba sur na respect na bisote. Bakonzi papa lelo mboka lokola Congo si nous étions sérieux. Kobana na président de la République tina mutwase tozaka ba chrétien tozi frère Mangembo aza ministre frère ya ACK bazu frère ya Fila bazu frère ya Arche Alliance frère ya APC ya la louange biso nde la photo dirige mboko yo kobana président de la République tina mutwase pona milliard ba chrétien bana nzambe mayele baza bana nzambe bwanya baza. Nous avons de bons médecins, nous avons de bons juristes bazali na milliard ba chrétien. Passé ngala siwana gynécologue ya danger gynécologue a loka bazali docteur Jedon Diavita n'habite so comme pour d'abord que chef de travaux Jedon Diavita na université qui attend ça s'appelle IPC awa évangéliste a munene amboka te ya ba biste ba balabala o kanise muteliboma me fou de Jésus papa ba juriste bazali mbele bana nzambe o batang papa nzambe a sopi ba grâce. Mais qui nous dirige aujourd'hui? La plupart sont des païens. Bato ba nzambe te ponani parce que biso moko biso comment on peut sa candidature ba voter ngate ba voter kingandi ba voter ba païen pour na biso moto perdre mpifo to perdre nebo bana kimongo bo kenzu esili na mungwa batie mungwa mais bo kenzu ezali susuta. C'est ça le problème. Tout le monde va star, tout le monde va vedette, batiangaka na matanga. Comme j'ai rencontré le pasteur, ta maman tumba shaumba kufaka na sa vélodrome. Na bi mutranzambe. Na monyo pe na zoenta. Auto na maximum sap na ngandini. Auto na nga. N'entends comboter. Mais l'église des ans à Kassavo, auto na nga. Na bi pasteur, toi tu peux pas me poser une question comme ça. Na bi pasteur, avec tout le respect, vous êtes mondain. Auto na question latine ngeni. Mon costume, moi quand matanga maman tumba shaumba, je me dis natia bord moko ya danger. Me pasteur, au bolo bana ba animateur na bino ba telo yo ngate pasteur, tu peux pas me dire ça, je te permets pas. D'ailleurs, na tiki là vous devez vous repentir. Je suis un pasteur nzoto. Ça n'est pas que un pasteur nzoto. Yo tout na ngola ti ndenge ni boro mo ndenge ni. Non, c'est pas ton ami. Sinon je suis pas, on n'est pas des. Et puis ça, dans milieu ba chrétien, nabi ezani eza bomba nzoto ti eza bomba nzoto do bato alingi babongisa na bango libanda mais kati eza opola. Donc de Calvin ya ba ke to bonde la pona bato na nzambe pour Satan zo réclamer bango tellement que basali musali belé Satan sali babane na molimo soki sa baona ki bonzoto yo ki bonzoto comme belé na mateya
ba média comme c'est comme d'ailleurs côté Paul Lukanembongo asa ne buzz batia eka asa ne impact mais la vie que mon kola suka nzambe moko ayibi yango bible lobi je ne vous ai jamais connu ah nga sur un passage nga balongwa na bible balongwa na passage wana je vous ai jamais connu Alvin mobali kitoko lokola yo boye oboyi ba chacho oboyi ba ezoka oboyi puis au PCM vieux na zamba Alvin vieux na zamba mikolo et puis na so Alvin na tia oyeba ote mais madame mukolo bisanga bien avant bisanga bien avant comme ça na profiter la ngai mais nous c'est ba sacrifice ba gymnastique spirituel pour que un jour Dieu te dise na tia oyeba ote na nga passage wana nga ona bible te et bon maranga po na tia oyeba ote Alvin tout le temps on l'examen d'orphelinat partage ton père comment je me prive parfois aussi moto mbango keboye et puis la tia oyeba ote Seigneur pardon s'il te plaît comme ça ngelo kwana te nous tenons sous point aussi ça si jour il y a papa monsieur Denis de autolinga makasi a combien il y a un message moi quoi parce que tu vas peu recevoir papa tu as mis un message sur Facebook WhatsApp abonné tu es content quand tu me combats tu gagnes quoi parce que ça me dérange pas désolé il faut tout ça papa que biso toujours combattre papa c'est ça le problème papa zo en andien na ndenge que to lingaraye non na ba église na motel fikine exactement que toujours combattre par rapport à la réponse papa de Denis c'est ça le problème aux anango et ça peut problème on a zanango sokoye pas na théorique bon affiche ya pasteur wana ezabia c'est ce que les gens oublient on met coiffure na yo na lingango ya pe coiffure er moko ngana na salaka na ba circonstances mususu mais tozo bengo toza paya ponani tozo mona on met coiffure tout le monde to ça la pe critique obi que ça œuvre d'art coiffure au salia comme un américain ça te va et puis look no ya kala na mbula na mbula c'est ça ton look mais tozo ya pe que Alvin on a paya yo au pe que ça aussi lika nous sommes à peine à l'ingana look Alvin nous sommes j'aime ces garçons là look wana les gens comme ça on a pasteur Barout kala c'est look nous a bien pasteur Barout ils ont le col américain ba jeune américain à mon on a gloire à Dieu on a parce que c'est pas un look là mais il y a des gens qui n'apprécient pas look là ba mon anga aventuré faux frère païen tout ça quand baloba mais non peut que ça bango ba moni souki là ndengeza ba pesi point de vue na bango ça la nini toyoki yango toyoki point de vue na bango toyoki yango c'est ça tant biloko zobima na public il peut quoi mettre ma vie nga si na benga pe na ebisa en tout cas kuluto boyete mais boye alors quand papa dernièrement na kota suna pasteur mon ebise asenga ke max bino ndengene bino za batu na nzambe na bi papa na ngai tango zobima déjà na média pe sa mabe biso to benga bango ayamo lisusa yoko surtout biso to na étoile loko to landa la personne te bango soki oza na vie contraire na ye tu les combats, tu combats son ministère. Et toi tu combats. Qui te dit, tu combats quoi? Mais papa, nous apprécions te béler à tout ce qu'on dit makabango, nous bénissons l'Éternel pour la grâce à Pessina Basala Nzambe belé Amboka Oyo, Bayembe, nous bénissons l'Éternel. Mais pour la papa Denis Lessé, personne ne les combat. Pour gagner quoi? Mais aïe baete makamo minga zolo bana média so ba plazo yebisa été c'est balingi été ceux qui l'encouragent sont contre lui ceux qui leur a changé langage nous on va l'apprécier on va l'acclamer nous le voyons dans les milliers des autorités les mêmes autorités là parfois ta kendara na pesa kaka tiko déranger na pesa kaka celui-là. Est-ce que vraiment c'est un pasteur? Tout le kakati. Il y a aussi des gens qui nous appellent. Il y a aussi des autorités qui nous apprécient. Qui nous appellent aussi. Hein? Il y a aussi des magistrats qui nous apprécient. Qui nous apprécient. Qui nous disent aussi, là Max, non, tu as mal parlé. Là je suis prof, maître, pro, limbi sangai. Non, zongi lango le sous-souté. Tolingi était sous mon nzamba na média à présenter évangile ba connerie wana
babuzuba wana balanga tordu wana balanga débraillé wana balanga terre à terre wana comme un homme vulgaire, comme un homme ordinaire. Mais non, non, un homme de Dieu n'est pas, c'est pas à nous Européens, c'est éthique et d'ontologie. Hein? Je crois que c'est théologie, pour cette théologie, mais vous avez quand même une éthique et d'ontologie pastorale. Comment un homme de Dieu doit parler, comment un homme de Dieu doit s'habiller. Par rapport à éthique et d'ontologie, t'as le lot pas de ce pétage, pasteur pétage, donc vous comprenez ça? Comment pasteur pétage? Est-ce que va continuer à bon la mitema? Est-ce que tu as bon la mitema? Tu as la côte en bas réseaux sociaux, moi, je vais te boyer, comment? Biso le quoi la batu na bango, tous années sengo. Mais yo bon ma biso, to bi ma ridicule, Sony. Est-ce que moi na classe na biso? Ah bien, mobile na so alembi, asenga ba vidéo na ye pas sekana ye. Et puis auto soloba, c'est par rapport à ce que nous voyons. Image ou vidéo wana kaleson wana. Est-ce que non mon ate pasteur lokola nani na luba na bona tamba kombo wa pasteur basé belé awa des éminents serviteurs de Dieu pasteur ba pere makamba soki nini biloko non non pasteur non mon na me ba pasteur non mon na bango te même ba jeune serviteur ba ye mikolo ba sala ngota munoko na bango za pona ko pambola pona l'évangile et pona ba bassesse pona ba médiocrité te pona médiocrité ta nabe que notre zolo baba rofinga na yebi nanga mais souci na biso ezali ete basali musa munene mboko yo basali mu papa l'évangéliste de Niles basali musa ba influencer ba jeune ebele papa sali musala ate Yesu na makasi na ye ate Yesu na bolenge na ye ate Yesu na bilamba ate Yesu tout ça mais rochité mabeta yango bible lobi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin. Voilà Toloba. Merci Papa Max. Tu comme notre émission na Vitoro aussi ça vous était sans que tu poses aucune question mon kona ba vidéo mon ko to circuler OK ba mingi et ba lobele ngo ba pesi ba bon ba vie ezaki partager ba nsu baza contre akosi maman na nièce na ebongote nièce na ebongote mona ya na ebongote ba lobi ba bilo ebele o eza beza sali ba donc c'est comme si après 2 mois il fait le comme bima sur Moïse Mbi il fait le comme bima réaction me pose na ba photo ba vidéo ba nina ba mamio to à chaque mois izo bimaka donc moi j'ai vite compris ba beza tout comment je ne sais pas. Bon, merci pour la question. On a bien comment robanga. Tellement que ba pasteur mingo ba finganga ba ridiculisanga na miso batu na comment robanga po na sima. Mais je pense que dans on zamba zo matisa yo esengeli pe ko contrôler kamakambo belé nzinga na yo. Ce que je n'apprécie pas ces derniers temps, les camions sur photo va publier. Les camions sur photo va publier. Les camions sur photo va publier. Et là, on a comprendre d'angoisse. Et aux années non juste. Au moins, même à temps, mon konzambo quand même au monde, parfois, je le parle. Donc, ça dit que, et sengeli na biso, tout ça l'attention dans la publication na biso. Tout ça l'attention dans la publication na biso. Tout ça l'attention dans ma kambo belé, ça, nzinga na biso. Au monde, et puis tout éviter à mi balé kozalaka occasion de chute pour na bato. Ouais muto azali élevé. Et balandela makamuna. La plupart de nos pasteurs aujourd'hui on nzamba tomboli. Tamsuka eloko musuka ka ya mukeboyo. Na peuple na biso pe mingi moi degré à maturité eza moi muke, esprit critique eza moi muke, discernement eza moi makasité. Et tous appels ba esprit critique to moni ke loko bo pou. Netelo vidéo anga pe na moni yango belé bato atindeli ngai. Mais tant on a ko analyser na mayele na ngai je me suis dit eza na ndenge bato azo kanisa te wana ngai nabi eza na ndenge bato aza ko kanisa te wana comprendre que na mona que nabi bon wana nga bana je m'étais dit faza ndeko moya famille. Il nous arrive aussi par exemple au moins moi na yo aye oyambiye tout ça est-ce que essayer que na ba réseaux sociaux essayer que panzana tu vois les longs na zano na téléphone batapote belé batindelinga mais je leur dis bo kanisa tende bozo kanisa sinon vous allez pécher
est-ce que bokanisa nde bokanisa te sinon vous allez pécher ya tolobi kaka ke o tozotia si tondotia biloko kaka mpona bato batia biso ka mpona koluka buzz mpo tozala kaka na temps ezala malamu mingi te toyeba mpe kobombaka makambo mosusu milio mosusu mpe oza wabino abokanga foto te abokanga foto te soit telefone na ngai kanganga nga mona sani natie epa na ngai so milio nyonso tokozala photo et ozala besprit faible baza faible bazali akwe na ensemble soute ba pasteur wana baza aventurer aza aventurer asali nini so landeli pe eza ndenge ozokanisa te. C'est pour dire que quand on est élevé, quand on est non public, bateau tout basé élevé en dignité, c'est président de la République, premier ministre, ezala yo. C'est tout ça la attention dans la photo. Tout ça attention dans la photo, que la photo bateau et puis la ceinture na biso nous devons veiller na makambo ebele sinon to comme occasion de shit pour la bateau et puis to éviter ko sala babilo mombo po bato atiaka. Yo moyebi ke eza nango bongo te mais tiraka po balobelanga puisqu'il y a des gens na kin balinga balobela bango à chaque fois. Il y a des gens qui n'ont pas non ça l'impact. Il y a des gens comme ça. On a l'impact peut où tu rappelles Anzela Moussala. So ça peut Moussala ou bien Nanzambe Penzambe de Mutabe Marabiso Moussika. La Bible dit de la poussière retire le peuple pour le faire son église. Nzamba capable aussi de publicité nande mo ya bien que bon on a ça eloko boye pour batianga ka. Ton ayabo dans le belam to ngani pour batianga ba faible bazar, il y a des bébés spirituels. Il y a des gens qui viennent dans les seigneurs au bazar plein de maturité à ma capacité tant à monira boy moni nem sarabino bino moni marate botala mais moi quand j'avais vu la vidéo na baike ezandenge badozo kanisa te pinga mo na bisa bato belé te boti ko c'est la pasteur makambo o wana penza te na yebite mais quand on analyse dans zo sala pour moi yela muke ezali ya ko analyser photo na bikandi no analyser photo oyo te oyo faza na ndeko ya pasteur et tout le monde a pu me souba na biso yebo ako oyambie na nzoto boy est-ce que ce n'est le cas to tia so les pasteur te so les entourage so pe moko ya bato bazala ki nzinga yem ta asalaki bongo eza bien yele mama za na Hollande tana expliquer la bi mama te tira kosumuka na solo nga pe na pasteur te mais quand on a quoi analyser certainement il faut en déconner la famille jusqu'au moment où singa frère Max ça ba tuna bino ba tika obeta biso mabaku boyeko ngana betili baku ngana siliki ngana lobi pro tas ko beta heureusement frère Max yo calmer ngana bizana kimia na tuni pasteur te mais quand ndena tali photo ezala ngo photo buzo bate ezape ndenge bo kanisa te na siliki noir il faut en déconner moi famille o yamba ndeko na yo mwana na yo esengo tout ça in sens wana mais lokola kaka baza ba leader d'opinion ata pesi bisou moko ka ya pamba bisou bo pa moni apesa surtout que ye pasteur Moïse Mbiye bato batela kaye bato fungolele miso ata melina ma ya pamba comme za Moïse Mbiye omoni to mleka so ya mai eke na mai te eke loko songolo pakala oza pa kena tamso na matonge alia mwa kabri na ye na to to mleka na matonge kuna donc tout ça mutu famille ba sokata na bi connais-toi toi-même tango yebi oyo zali ezamba acte musuma comme ça ça ni ko éviter pour nini ka pose l'occasion de chititer pour na ba faible. Merci beaucoup Papa Max, c'est la fin de notre émission. Mettez-toi aussi sa beauté, peut-être ce que le solo ya partage ton pain. Na monegi sango mo resala kinga pasi makaske bazo bengana bino kamite na lopango bazo te kango papa ezandeni Papa Max Mbenga. Bon, na kibo moto à un moment ça me trouble, à un moment ça me fatigue, à un moment na lela kapé na kaniso yebi musala obiso to sala l'évangélisation auprès des enfants en situation difficile ou yebi comment to bandaki yango et nous voyons chaque jour la main de Dieu pour la commande Nzambe na mawanaye azali ko transformer vie ya bana azali ko régénérer bana boni Nzamba pesi bana na esengo et tout le monde va à l'école et na Nzamba sali malgré ba maladie ba ka opération mais Nzamba s'est manifesté ba ou ba yaka d'ailleurs na orphelinat partage ton père avec celui qui a faim bamona ka boni bana bazali et ming bandi maramemte nous leur disons que c'est vrai na kibonzoto
baye kozala orphelin, mais ils ne le sont plus puisque biso toza baboti na bango. Alors lopango tozali wana kovanda na bana na monga fola, une partie ça nini était kamakana yango, était kamakana yango. Alors partout etikalaki baye su ko solliciter biso balobino bosomba na bino yango. C'est ça le souci pour nous, c'est ça l'idéal pour nous. Mais tobi mbongo ya kosomba eza nango te. Vomeza place moko kitoko na ba vision tozalaka nango ya kotonga ya kosala makambo ebele mais en tout cas topsika nzambe asa la volonté na emeloko toyeba ke comme ministère yango eza nzambe ko permettre te banana balala libanda, nzamba ko permettre jamais bana wana ba panzana atako si to resomba lupango, gloire à Dieu. Mais ma qui pèse à tête, mon ezate na ba ose ya mawa papa. Ce qui pensa me rosala ete mutu mso asombi susu partout wana ke biso to bima, je sais que nzamba opesa so mbongo pour être tout loué et c'est comme ça. Mais déjà nous sommes en train de réfléchir, c'est mieux de quitter là-bas. Pourquoi? Comme nous n'avons pas de moyens. Les gens viennent, hein, avec les enfants, mais biso comme encadreur, les alina confisquer biso, ça fait mal au cœur, mais les amusala ensemble. Yantolo barba média, bonenga pe kolobelango, sous moi mingite, mais je sais qu'il y a des gens que Dieu a béni. Toki nzamba pambola yo, nebi ke bele nzamba pambola bino, boyebi pe musala oyo, mingi kati la bino na poto, bosi boya wana pe kotala biso, boyebi sérieux tozotia na nzela na musala oyo, bomona bana, so nzamba si mutema nao. Osepe lobe ate, ngana lingina somba lupango pona bana. So moni pe ko soko moni pe ke yo kokite to bi ba to bima ta ko bima to ke no foute la paix hier pona ko éviter les gens viennent ye moko pe akomi ko accélérer biso alors ete malamu ata to bima na biso alors to tiki yo sambo kwa nzambe musalo eza nzambe c'est pas mon travail ngana ko kufa nga un jour mais musalo eza nzambe s'il y a des gens de bien aimés nzambe apambola bango. Je partage ton père, hein, avec celui qui a fait. En tout cas, toujours, ça ne sera pas ma parcelle. Ça ne sera pas la parcelle de mes collaborateurs. Biso tokoleka bango bakoma mikolo bana mususu bakoya bango ne bakoye bakopondre soin na esika wana. Na ebite na mona bato belé ko kababa mbongo. Na mona pe na Kinshasa il y a des gens comme tu as 10 parcelles, tu as 20 parcelles, il y a des gens que Dieu a bénis. Oui, pour le bas, tu le pangoyo. Oui, c'est qui ngande, frère Max, bogo no vanda na bana wana. C'est vrai, ils allaient orphelinat ndenge ya mukili, mais bao ba yaka, ba yebi ke bana bazana ndaku na bango, bazana ba parents na bango biso tozali. Il y a un grand travail qui s'est fait là-bas, bana baza transformé, régénérer, bana épanoui. Nous avons bâti le 24 décembre, dans la journée culturelle. Vous allez aimer. Lobby le 25 décembre. Et ça, journée tokotambola na bana, kotali sabango Kinshasa, ba découvrir bisika bongo na bongo. Donc je me dis surtout kata na mutu kana biso moko munene. Bana to kotia to talisi bana botala mais nous ne désespérons pas. N'évite bana poto papa en commençant par toi. Bosalaka si ces enfants vont à l'école, si nous arrivons à payer les loyers, c'est grâce à vous. Mais bon les mater. C'est un ministère d'évangélisation, Ndeka Église et les Bélé, mais bon les mater, continue à faire du bien, continue à soutenir ces ministères et Dieu se souviendra de vous. Bisoto batoro bossa na mère. Nzamba robosa na bindote ya na bi merci lisusu na bingo sali musala oyo ya kosakana ba bakota statut nanga bomonaka bo sali musala ya kosakana te mona mususu yaki lokola kufa lobi tala ye muke tala bana bafungwami na mona comment tozoya et puis nos enfants parlent français hein, c'est ça moi particularité ça étonne les gens hein. Bano ebakata ABCT mais bano ba yiba ko ba français musu pena français a bien musu pe français ta ko tengama mais déjà je suis à la maison
je vais bien papa. Papa, vous allez revenir, tout ça. Mais moi je me dis Dieu a fait des grandes choses. Mais papa Max, yoko peu koloba, na constamment na celle ozoaba non ni ke banana moko propre. Modèle se dérange pour tambo na banko tchabongo à l'aise. Donc qu'est-ce qui ne va pas bander au moussou batum na yango papa Max ya botane ebana te ou comment adopter na orphelinat ou comment? Non, moi j'ai des enfants. Mon fils aîné Azana G3 na Université pédagogique nationale à Salaka droit. Yami Balé aza pena mikili ya bapaya yami sato aza na 6e des humanités ainsi de suite nenga pe kolobela mingi bana ngala ba média bote ponga za tata bani belé tous ces enfants ils suivent la télé et balanda be mission na télévision alors nenga teno bana bana autant sinon on officerait bango papa c'est ça la différence nous faisons l'évangélisation par ces enfants so nga même na ndako so lingi na yinayo so lingi to yoka na te kuba keno akena orphelinat mikola na no ngulu kulo tianga mbeli nenga muta asela nga ba comparaison wana te so do bana na bano ngala boti na nzoto na bana wana pona nga ils sont idem ils sont mes enfants. Ils sont nos enfants. Si nous avons moko azobela, naza mal à l'aise. Na uzana iwana, je la comprends au hôpital. Naza na ye, na linga pena mone salité. Chaque samedi bana na biso bakendaka salon de coiffure, baké salon. Et on a basi so monde ba mikolo, bango tout baza ba mèche. Donc ndenge sale marana ndako po biso style maison vie. Mais nasi na yebisa. Nous n'avions pas l'ambition pour implanter orphelinat. Ils allaient rater. Mais on a eu à sillonner, papa, toi, tu sais, totalement orphelinat belé na Kinshasa. C'est vrai. On va dire ça, mais ça la malin bazali. Mais aventurier bazali belé. Au moins on a konda, bana santé malongate, ska bana balara na passi. On présente toujours des enfants malheureux. Bana non. Ça m'avait choqué. Je me rappelle une fois, orphelinat souk na kena kota l'Alvin. Na saki mission de comment pas on avait repé ça bana kota bo papa Alvin bana salité bana nzoto solo bana bazoli akafufu ya boye matembele zang mafuta natali ban cadre na bango bana te ba cause si bango vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Pourquoi vous traitez ces enfants comme ça? Tala bilonde boss tala bana oyo na be monia moi mukenko la pesenga je vous donne plus je ne donne plus na baluki na kenda na ko kota prière tinzamba epsinga. Partage ton pain avec celui qui a faim, tu dois implanter. Nzamba comme ko explique, na utaka livulu. Na makolo comme na mutu katena tambola makolo. Bazo bisangai. Papa, c'est comme ça que nous avons commencé ces ministères. Papa, moi c'est vrai, arrose à l'orphelin, tata maman kouf. Oh, mais en quoi il est différent na banana yo? En quoi c'est différent na moi na maman Zolana? Ce sont nos enfants. Surtout ça qu'on entretenir bana biso bien na banda. Pourquoi bana yo na contre? Bato bazote côté na bis ces âmes bêtes bazote na bis pas comme la photo bana ko seka bambongo il y a des gens qui exposent les enfants dans le milieu public ngana okango soni. J'aime ces enfants il y a même na zongela qui classe mais ça maxo le makotanga trabi non na bona sala makambo bisala sala. Là aujourd'hui je suis un assistant social formé qualifié et je bénis le Seigneur. Donc on met cette émission ici là na ke kuna ngeno ke nebolo le 24 Narobima le 26 na Tongo. Donc na po mani bana o bazangi ba faire le 24. Le 24. Nous na keno kende le 24 après émission. Narobima le 26 na Tongo. OK. Et le 26 na Tongo ce ka ba uti kilt basambela kana la extension à la borne. Oza na monga fo la KDC évangile de paix. Na pesi bango merci pour l'encadrement spirituel. Donc ce ka ba na ba uti kilt dimanche ninga na zongi. Donc Noël le 24 boy, le 25 boy, tous na bango ti dimanche na Tongo ba 11h na zongi na ko fêter na bango pour na nini autour na mais toi aussi tu as tes enfants. Bano tous na bango na ndako. C'est aussi une femme est-ce que maman zo comprendre. Bano tous na bango na ndako, moi déjà na libumu maman azoko ya na chaleur boy. Mais bana na ne to rembe, baza na affection te. Tous na mwana moko à 6 ans. Comme on est lycée, ça me va maman na bango, bala la bateke na tolo ba mais. Na remarqué moi na moi na avec ses enfants d'abord c'est l'observation. Nous avons un grand observateur. Il y a bana wana. Bon mouvement sur na va na ngaboy. Bon on sait que on talba nous étudier bana comment que moi na azana bolingo moi na il n'engi bible il manque quelque chose na aina ausanga dose affection.
je dis na ba maman na bango ya orphelinat kuna botiake na tolo si bolali bokangaka ye mwa boye pembeni pe ata biso mosu toyo komona tozie ça va ma fille allez na besoin de lait j'ai amené ça pour toi les biscuits pour toi maman ça va tout ça tout pona nini osa bopona bana bazangi ka bana bazangi ba souffrir na dose à bolingo bana ba chérir bango te des enfants qui ont été rejetés ta mwana tata kufi mama kufi balingi ba violenter mwana kimi na koti na balabala ti bata service social bazio habite toti na bino et pas frère Max. Il y a des enfants comme ça aux homona suko sukaye le manger c'est bon mais il faut que l'accès bango bolingo bazio ba grâce à ko fêter ba Noël ko ganga wana bo. Il est vrai que hier sabota mani de verset décembre mais nous reconnaissons qu'un jour moi na moto abotama ki pona ko bikisa biso to ko expliquer bango na yango to lien repas ensemble to sakadi moi mes enfants à la maison déjà dès libumu bazoki affection maman bango azali ba tantine baza ba comble vide wana mais kuna na comble vide ça veut 12 abolingo ngana za nango lokola porter à vision jeu de collaborateurs ezala ndenge morotin parce que moi lorsque j'entre là-bas oui ko koya papa et puis on m'appelle papa Max papa P majuscule même bana la maison parfois na santa oya kuno mo yeboe papa attends ozaki malade au bika au moins papa ça va papa on a dit à l'école net ma fille est née Christine so yeba papa keche baby akesuru oh non papa pesa papa mai bolingo wana papa non yanga sino bela nakenda nde kuna ba matelio ba vandelio msomona oleli oh Seigneur pourquoi ça ya on a lingi aimons ces enfants cause alors fele za tous ongote lokolo comme lokola cop et comme lokola moi business mo bozomona yango biso bato bazotia sérieux bazalo moyen te pourquoi mitema bato c'est lembi ponani ba aventurer ba côté belé ba escroc ba côté belé yango moto monaka suna tini bo ba rolia tika tina $10 tika tina boy ozomona mais nous reconnaissons que bana poto no a bénédiction pour na biso ceux qui bangote ces enfants n'iraient pas à l'école mais ba fête to fête à cause na bango mais je leur dis bolembate et c'est no ba pese loko na ngate. Eza Moussala Nzambe, c'est un ministère avec lui aux conseils médiatiques Nabiso. Si aujourd'hui on nous connaît en Europe, on nous connaît par-ci par-là, c'est Alvin, tu as accepté de nous recevoir chez toi au sein de Nabiso Petambo. Aidez-moi à bénir ces garçons. Il nous aime beaucoup, il nous soutient. Il est une bénédiction pour nous, papa Alvino. Msunga Lingi TVT, Yakananu. Non, qui va te calopango, tu ne veux pas parler, viens pas. En tout cas, je vous demande, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est un bon garçon. Je ne témoignerai pas Bola vie dans les cercueils. Puisque moi, ça la témoigne dans cercueil. J'aime témoigner pendant qu'il est vivant. Bola Tissaye, Bosungaye. Il est exceptionnel pour nous. Si nous sommes connus en Europe, c'est grâce à lui au Kabola bénédiction Nabino pe bozolanda biso. La parcelle de l'orphelinat, cette parcelle là que nous occupons là, batiango en vente, lisusu. Alors, et comme même stress, traumatisme, je me dis Seigneur, pardon. Avant yo ben Arabie sur le royaume na yo. Pendant que nous sommes encore vivants, que ces enfants, pas mes enfants, pas mes enfants. Je ne viens pas ici pour parler de Banandako, Shengai. Mais pour ces enfants-là, bossa bango bolamu tande bana komi bangengi bana bakomi lengi bazonga suna balabala boye te voilà mais na yebiete à travers le monde il y a des gens que Dieu a bénis, il y a des gens que oyo ba mona loboko nanza peut-être tu as été aussi orphelin, tu as été aussi abandonné un jour mais l'onzamba komi sans mout bosangana faisons quelque chose pour ces enfants na yebiete nzamba lola à Kozanga, biso on a 20 bana, un style maison. Et puis même à niveau service social, on nous dérange beaucoup pour nous recevoir bana. Biso sera bana na passe. Pour moi, na kota chez nous, tout ça la business pour nous à 150 bana, 250 bana, 80 bana. Oh papa, avec quels moyens? Le vente au Tozana Bangouana. D'abord, ce n'est pas facile. Et c'est leurs encadrés. Il faut qu'on foute à Bango. Il faut qu'on encourage Bango. Qu'on foute en Dako. Côté aux aliments, ils ont raté. Il faut acheter de l'eau le matin.
na midi na poko et puis ma ya forage tout ça neti mikolo grippe beta ki bana na ebisa yokobi est-ce que moi na okoma na tongo moko yango mona et puis je t'informe eza na ba centre belé na Kinshasa su mona beli ba bengana kaye no kapanzoka sumo mwana ya kufa na eto bengana ye nga na prendre rango ce que moi na beli maladi makasi ngabi mais non Seigneur tu ne permettras pas que bano ba kufa yo pesi biso kufa to cet enfant ou comme moi vous allez à l'hôpital, vous allez c'est plus qu'on a un peu exposé les enfants, bah photo bah kingani, ça vous allez à l'hôpital, vous allez prier, vous allez prier, na mon ébélé bah comme convalescent, mais la tout même ming na mon micro grippe au kosu ça ma casse bon ça quoi et mais nous croyons que la prière, na ba traitement et tout bangata. Moi, où est le problème? Nous savons que Nzambe, Nanzela aspirine, Nanzela paracétamol, Nanzela kisi songolo pakala, Nanzela pe amatiti, Nanzela pa mulunge, tout ça bango pe moko. Dieu est capable, il y a ça tout banga rate. On a opéré Christine, appendicite. Mon appendicite. Ye wana tali mwana ya katala mukitali la comment vous va dédonner to beta bango ba hernie il y a 3 garçons bana 10 ans 11 ans ba qui on est comme on dit na lingala musutu mais bazu circoncision salema na hôpital mais faut mona jour bana taka mona 10 ans 11 ans 12 ans ba qui circoncis bon temps ba baleki na circoncision diable oh non est-ce que na mona que ministère nzamba zala sur le ministère moi ma sécurité on a le père papa diable lingagita moi na moko seigneur na degré même le médecin lobby max luke linga problème rabita ku fanete na yana tellement babi no esprit de mort papa je na lobande ko loba nzambe no topesa biso bano nzambe ngo simsa biso touche qu'est-ce que les gens vont dire oh Seigneur tu dois agir c'est toi le médecin par excellence oh papa ba prière traitement pota bane kauka donc oyo ya ko saigner waneza oyo to soleil na fa passer OK ba jola qui est pas ce qui papa pasteur et bon ezaki na mwana moko wana c'était notre fille aînée azalaki nangolo bango suna médiate mais omoni ezana bato na ba papa boss wana ezana bato balingi pe ko profiter somoni mwana neti aza orphelin to orpheline al balingi ba profiter pour na ko abuser et de ce côté là tout très sévère et pour nous sommes organisés tous un maître avocat na biso azali maître Henri azali tous un médecin na biso tous un ba oh nyo soto balandaka biso sont des conseillers bozali belé bobenga biso il y a des gens c'est que j'aime la ministère il y a des gens qui me max là on n'a pas aimé oh merci papa toi ça langa ba remarque baza les abato ba gangela nga pe bazali si on a sali mabe je vous aime beaucoup on a besoin de critiques on a besoin de remarques voilà pourquoi bato nyo so biso to sala ki mabe na année tam suni lobeli na biso na ba propos na biso na façon peut toza ko gérer orpheline vous avez été blessé bolimbi sa biso eza Evra Maxi eza Alvinité eza musana nzambe biso tout au sala emsunga na zawa Alvina za mama kinga na za awa boy chacun de nous a obeta partition na ye et ensemble to sangana pour nous sala wekende libo surtout sangani on peut acheter une parcelle pour ses enfants on peut construire na mono bofene belé baza banda kuna bango batonga et moi je crois que 2022 on ensemble pour ça quelque chose c'est que nzamba pambola bino. Merci beaucoup papa Max bandeko bayoki papa Max bazo teka parcelle place bazo louer en tout cas Ophelina partage ton pain avec celui qui a faim bien-aimé dans les Seigneurs. Bientôt là, Bakobimana parcelle et Sikani Bazali, Bazoteka, le pain bien-aimé dans les Seigneurs. Papa Max P, Namaboko, Adana Mbon, Yarosoma, le pain, on peut garantie P. Eza lite et Rokenoko loué place Moussous bien-aimé dans les Seigneurs. Aux alliés serviteurs, servants de Dieu. En tout cas, ceux qui ont touché, on a massacré le bola, moko na vie, sœur, frère. En tout cas, intervenir na Kaoyo. Soit au sommet le pango bazoteka soit ko contribuer na mo garantie papa Max asima na maboko ba ke no koluka place mususu bien aimé dans les Seigneurs oleke bana oyo ya Ophelina bazonga lisusu na balabala bien aimé dans les Seigneurs nzama lola
akokanisa osoki peke okolinga te nzamba otuno un jour que non nazali na kati ya passe osungaki bana oyo te. En tout cas nzambe amona bino papa Max, je crois bien que message eleki yo po sala raté nzamba sunga biso kana nde to se débrouiller na ba micro na biso yo nzamba lola ko mimonisa béni. Il y a des gens que oyo ba mona loboko nanza, peut-être tu as été aussi orphelin, tu as été aussi abandonné un jour, mais le nzamba komisa omu bo sangana, faisons quelque chose pour ces enfants. Na biete nzamba lola akozanga te biso to na 20 bana un style maison et puis même na niveau de service social on nous dérange beaucoup pour nous recevoir bana biso sera bana na passe pour moi na kota chez nous tout ça la business pour nous à 150 bana 250 bana 80 bana. Oh papa, avec quels moyens le vente au tozan na bangwana d'abord ce n'est pas facile et ces leurs encadrés il faut qu'on foute à bango, il faut qu'on encourage bango, qu'on foute en dako côté tos aliments ils ont raté, il faut acheter de l'eau le matin na midi na poko et puis maya forage tout ça net mikolo grippe beta ki bana na ebisa yokobi est-ce que moi na okoma na tongo et moko yango mona et puis je t'informe et ça na ba centre belé na Kinshasa sous moi na beli ba benga na kaye no kapanzoka sumo mwana ya kufa na eto benga na ye nga na prendre ngo ce que moi na beli maladi makasi ngabi mais non Seigneur tu ne permettras pas que bano ba kufa yo pesi biso kufa to cet enfant ou comment vous allez à l'hôpital, vous allez c'est puisqu'on a un peu exposé les enfants, bah photo bah kingani, ça vous allez à l'hôpital, vous priez, vous priez, na mon belé bah comme convalescent, mais la tout même ming na mon micro grippe au kosu ça ma casse bah quoi et nous croyons que la prière, la traitement et tout bangate. Moi, je suis beli. Où est le problème? Nous savons que Nzambe, Nanzela aspirine, Nanzela paracétamol, Nanzela kisi songolo pakala, Nanzela pe amatiti, Nanzela pa mulunge, tout ça bango pe air moko. Dieu est capable, il y a ça tout banga rate. On a opéré Christine, appendicite. Soum tout mon appendicite. Ye wana tali mwana ya katala mukitali la comment vous va dédonner to beta bango ba hernie. Il y a 3 garçons bana 10 ans 11 ans qui on est comme on dit na lingala musutu mais bazu circoncision salema na hôpital mais faut mona jour bana taka mona 10 ans 11 ans 12 ans qui est circoncis bon temps ba baleki na circoncision diable. Oh non, est-ce qu'on a mona que ministère nzamba zala sur le ministère moi ma sécurité on a le père papa diable lingakita moi na moko enseignant na degré même le médecin lobby max luke linga problème rabita ku fanite na yana tellement babi no esprit de mort papa je na lobande ko lobanzambe no topesa biso bano nzambe ngo simisa biso touche. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh Seigneur, tu dois agir, c'est toi le médecin par excellence. Oh papa, ba prière traitement pota bane kauka. Donc il y a pour saigner waneza to soleil na fa passer OK ba violent qui est pas ce qui papa pasteur. Et bon ezaki na mwana moko wana c'était notre fille aînée. OK. Azalaki nango bango suna médiate mais on ezana bato balingi pe ko profiter somoni mwana net aza orphelin orpheline al balingi ba profiter pour na ko abuser et de ce côté là tout ça très sévère et pour nous sommes organisés tous en maître avocat na biso zali maître rien zali tous en médecin na biso tous en ba oh nyo soto balandaka ce sont des conseillers bozali belé bobenga biso il y a des gens c'est que j'aime la ministère il y a des gens qui me Max là on n'a pas aimé bon merci papa toi ça langa ba remarque baza les bato ba gangela nga pe bazali so na sali mabe je vous aime beaucoup on a besoin de critiques on a besoin de remarques voilà pourquoi bato nyonso biso to sala ki mabe na année tam sune lobeli na biso na ba propos na biso na façon peut toza ko gérer orpheline vous avez été blessé bolimbisa biso eza Evra Max eza Alvin te eza musana nzambe biso tout au sala emsunga na zawa Alvin na za mama kinga na za awa boy chacun de nous a obeta partition na ye et ensemble to sangana
pour nous salaire qui n'est libre. Surtout Sangani, on peut acheter une parcelle pour ses enfants, on peut construire. Dans mon orphelinat belé à bazar banda pour na bango batonga tonga. Et moi je crois que 2022 on ensemble pour ça là quelque chose. Merci beaucoup Papa Max Bandego Bayoki, Papa Max bazo teka parcelle place bazo loué. En tout cas, Ophelina, partage ton pain avec celui qui a faim bien aimé dans les Seigneurs. Bientôt là, Bakobi mana parcelle et Sikani Bazali bazo teka le pain ou bien aimé dans les Seigneurs. Papa Max P Namaboko adana mbongo ya kosoma le pain on pété garantie P ezalité ya okeno ko louer place moussous bien aimé dans les Seigneurs. Aux alliés serviteurs, servants de Dieu, en tout cas ceux qui ont touché Nzamba Sayolo Bola Moko na vie, sœur, frère, en tout cas intervenir na ka oyo, soit au soma lo pango bazoteka, soit ko contribuer na mo garantie Papa Max Asima na maboko ba ke no koluka place mususu bien aimé dans les Seigneurs oleke bana oyo ya Ophelina bazonga lisusu na balabala bien aimé dans les Seigneurs nzama lola akokanisa osoki peke okolinga te nzama tuno un jour que non nazali na kati ya passe osungaki bana oyo te. En tout cas nzambe à mon avis Papa Max, je crois bien que message eleki yo po sala raté nzama sunga biso kana ndeto se débrouiller na ba micro na biso yo nzama lola ko mimonisa